Bonjour, 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 la grande famille de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, maman mignonne, je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi tu es la rabino, élément, tout news, tout nouvelle, oyo bozelaka na kati ya chaîne nabino, oyo pesa biso confiance, B52, la mignonne officielle. Si c'est pour la première fois, en tout cas sur cette chaîne, la grande famille, je veux juste vous demander de vous abonner, aimer, commenter, partager et n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. Voilà, aujourd'hui je vous ai amené Belvi Kondi, la patronne, la poutine de l'écriture. Quand je dis Belvi Kondi, la patronne, la poutine de l'écriture. Pourquoi Naël Bino Belvi? Parce que balobi na famille nyonso tous ceux qui likamoko ya malamu esalami en tout cas bato bakumisela na nzambe. Maman na kati ya famille soki bana bazo travailler bien en tout cas maman ozana esengo. Papa de même. Bana pe soki bamoni ke papa na biso penza en tout cas papa aza ko improve, papa aza ko mata bana ba ozana esengo. Avant na yebisa bino likambo na yeli bino nzembo moko bayemba tango mokili boyaka nde tango lola etombolaka tango mokili efingaka nde tango lola etombolaka tango mokili efinga yo nde tango wana lola etombola yo. Félicitations à tous les abonnés ya Belvi TV. Pourquoi na félicité abonné à Belvi TV nanou liboso avant na félicité yemoko la poutine de l'écriture parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que Lelo, la poutine, la maman de maman Belvi Kondi la patronne a simbi o bozo mona wana ils a trophée à YouTube. C'est grâce à vous. Confiance au beau pesaye. Bolingo bolakisakaye. C'est ce qui a fait que Lelo Bella a un trophée au bozo monawana. Trophée en ezali parce que a kokisaki 100 000 abonnés malgré y a un retard, mais finally on est anglophone balubaka. Finalement Azui on va recevoir un yango na maboko. C'est pourquoi nous venons vous remercier, vous les abonnés de Belvi TV. Et nous félicitons elle-même Belvi Kondi la patronne pour son écriture. Pour na misala kitoko o azo sala. Ba casting ya kitoko, ba scénario ya kitoko, ba histoire ya kitoko. Donc vous sentez que Moutu Oyo azo ko apporter en plus na société. Basé belé, hein? Je dis pas que c'est seulement Belvi. Mais aujourd'hui, on parle de Belvi. Belle vue. Un bon français. Félicitations à toi, ma chérie, là où tu es. Mais en tout cas, bah, félicitations. Belé. Nzambe wana o apesa ko maele. A continuer, a koba na ko pesa yo maele. Nzambe wana o apesa ko ba inspiration. A continuer. Kolanda mafinga te. Les injures, c'est normal. Les insultes sur les réseaux sociaux, c'est normal, ma belle. Mais une chose est sûre. Que loko la yo zo sala makambu na yo, musala na yo. Biso ba o toyebi relation na ona nzambe te ndenge ezali. Tolinga koka bongo. Parce que Bible o totanga tongo midi pourquoi? Et le bas na biso ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Mukola suka tango benga on esambiselo. Ozana ni Gelo Kimbimbi. Ni Esther MM. Ni Irsil Botelwa. Ni Malimbia. Ozala wana tango bando sambisa bela. Ozala na yomoko. Alors Mkoyoka bato monkilité. Les gens de ce monde tozan abiso kabou. Lelo toya to fingio. Lobitoye
lobi toye to tongi yo. Mais na sepeli na nzembo mon sœur Eunice a obimisa bientôt a sœur Eunice banang manianga. Alobi yebisa ba voisin bakobongola maloba yebisa bango bakobongola maloba. Non, Dieu est juste là, ma famille. Hein? Bah, la famille Libota. Oh, on a pas de distraction. On a pas de distraction. Et talibi saute jusque là. Tozata na problème à moutoumoti. Focus toujours. Film et nabiso mes anthropies. Et ça, on a déjà. Ils ont les cas déjà. Toi, dans le 8e épisode. Tu consommer film et nabiso. Parce que histoire, il y a film. Et ça, ma camo, ils ont ça la main. Naibite so boko mo na ngobino moko. Le cœur de l'homme, mon thème ya mutu. Muto yo lingyo aide. Ye wana kande ya yeko twana ya step yo atie umbeli na mukon. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Yo ozo landa biso lelo na B52 la million officielle. Na lingi juste na biso lo moko. Na nga ma pasteur te. Nana mutute parce que il y a des gens qui viendront ici dire oh boy yazolo ba écoute ye na mutute sauf que je vais partager mon avis avec vous yo o sala malamu ko bana o sala bolamu na yo yo oyo sela batu bolamu ata bazongisela kongo na ndenge oyo za ko expect te na ndenge oyo zo zelela te mais ko bana ko sala bolamu parce que bolamu efutaka ata muto yo seli bolamu lelo azongisolo na ndenga mabe mais le bienfait que toi tu as exécuté et ko zongela ka yo un jour na biso toza ba témoignage hein? Moi je plus de père, je suis orpheline entre parenthèses. Mais quand mon père était vivant, dès son vivant, il aidait beaucoup de gens. Il aidait vraiment. Il s'est fait que, à un certain moment, quand j'ai étudié encore, 20 ans passés, histoire on a embêté la bune. Il y a eu une personne que mon père avait aidée. Quand il m'a vu, il a dit, ah, mais c'est toi la fille de José Menga. Non, cet homme a fait beaucoup de choses pour moi, je ne peux même pas énumérer. Et la personne m'a donné ce que j'avais besoin. À cette époque-là, j'avais un problème de frais scolaires. Il a payé mon frais scolaire. Il y a année mobimba, la famille. Ngate mna sa la kaye bola mwana. Et ça bola mon papa n'a salé la kaye. Et quand il a vu que non, moutou a sa la kaye bola mwana na yazo passé la période moko très sombre, très difficile. Il a tendu, il a apporté aussi sa main forte. Et ça là qui que Nazala, il y a un problème au Nazala qui ko vivre na moment wana. La grande famille de B52. Yo oyo sala rabola mubela. Nous savons tous. Ata bato nyonso ba ocha ba caméra ba ofingo ba ebi ke oza mama motema bolam, oza mama motema munene. Malgré ma benne, parce que moutounion son na mokilio, ah na ma benne, aza ma sumu, na ya ma kamuna, ma benga na olo balamino na vani di boswa kichobwe. Na ma benne, na ma kamuna ya ma be, mes relations na nzambe, seulement na nzambe ndeto yebi. Parce que moté ma moutou eza nzambe nda yebi. On peut toutefois voir l'apparence, mais l'apparence, la grande famille, elle est deux fois trompeuse. To jujara karaté na oyo batu ba lobby. Pas les ont dit. Non, non, non. Félicitations à toi, Bellevie Kondi, la patronne, pour un trophée. Silva Trophée, Balobi, bon, ma caméra YouTube est à la compliqué. Hein. Nabi que pasteur Marcelo a un trophée pour 1 million d'abonnés. Na Congo, na biso si ça capable pas de déjà pour 100 000 abonnés. Donc jusque là, 2 personnes. Na journaliste, toi na Cynthia Kapache. Na monde théâtral, artistique, toi na Bella. Vouloir ou pas? Na ce qui pour na candidaté. En tout cas, la grande famille, consommant nos films, focus, tout ce qui oh baloba qui basala qui. On s'en fout. On s'en fout. Eh, moi,
moment il faut te le bah, merci Internet. Parce qu'il y a des gens, nous tous à fond, on ne pense qu'à caméra na banjo pour la bella. Si beaucoup tani boy, to so ka kuta na bella boy, bah on a même pas la même diapason. Les msukutu na banzelo bella tambola ye tonga ona ofinga bella lelo na tambola wana te to kuta na raté. Mais merci Internet et facilita biso. O tche téléphone no ka ndongo tche awa boendenga na osalela. O tche caméra na liboso, o banzo pupola mona mwasa bato. Entre-temps, oh ya sala na vie, yo na osala te. Oh ya zo sala lelo, yo na osala te. Ata bakala na ye, ezana nous même pas basika na yo. Mais on prend le culot, on prend ces culots-là de venir insulter nos artistes. Non, mentionner ming bela combo bela parce que non le bela trophée à bela. Chez Zaki non le bela ba irsi pechanga ba dinana la douce ba bande ba artiste na monsieur bela ba Bobo Manoka ba Fendi ba James Mutombo n'enga pena lo baka bon. Mais maintenant là je cite les noms des belles vies qu'on dit parce que to le bela trophée. Malgré les insultes, mais il y a continué au Sam Sanay. Bravo à toi, Bella. En tout cas, bravo pour la sagesse. Parce que ça, tout sous bala bon, bah sage, mais bah intelligente. La sagesse et l'intelligence, elles sont deux choses différentes. Tu veux pas en côté. Tout ça vous a maillé, ma sagité. Tout ça, maman na sagesse c'est vana mais on attend on a été mais sagesse c'est velouta. Donc trophée au bon mona oyo en tout cas félicitations ma chérie Belle Vie Kandi la patronne et félicitations à tous les abonnés de Belle Vie TV parce que c'est grâce à vous que trophée oyo les a maboka moi so. C'est grâce à vous. Tout le monde a ma chaîne est belle oh 100 000 abonnés nzoka ya kosomba. Oh, 1 million de vues. Nzoka ya kosomba. Donc, voilà, la grande famille de B50. Nalinga abino mingi. Tolinga go mingi. Tolinga abino mingi. Solo bito wana. Ezanga na équipe mobimba B50 la mignon officielle au ba la sima. Ba la tout autour, pour nous ba na ko kamba o ezali chaîne o. La grande famille, si c'est pour la première fois, abonnez-vous massivement, commentez, partagez les bisoliens. Focus. Toti cannabis yoka o baloba ki ata balobi échanger bela ne lote. Ata ba finga ki makolo poussière. Oh boye. Aza toujours Belle Vie Kandi. Nenzamba salae. A changer te. A longa jamais Belle Vie Kandi comme B52 la mignonne. Never. That won't happen. It won't happen, I'm telling you guys. So let's pray for our sister. Nous devons prier pour Belle Vie parce que elle est toujours combattue mais jamais abattue. Yanzambe, Yanzambe za Yanzambe. Yanzambe eza Yanzambe. Donc, aimez le lien, partagez le lien. Bah on a batali misanthropie en tout cas allez vite la Belle Vie TV film est très éducatif total la film na ndenga ki bomotote ndena loba ngo tout le monde a le bien mal à qui ne profite jamais bato ebele lelo surtout communauté na biso congolaise bato ebele lelo to koma okemba na makambo luka misala po anini muninga zola ki o musala yo komi kuno bomi muninga na po yo tikala yo renye balongoli muninga na musala. Et comment on sala bato moi ko banga bato comment na moi recul ata yo ki lisolo mon ke ba luka tam sala te non mais maman tout te manam na za na place nanga moko na sauvegarder place nanga. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme oh izo sala ma entre gesho na ndeko na biso gi parce que to mo na pe na kuti mo mke na les anthropie to mo na pe so na bango nde lobby déjà ndenge gi peut déjà le croiser de ka aza muto aza babenga nini aza reconnaissante to moni pas comme lingane moi simba simsusu to moni pas ziza appelle le comme tchuk bitumba bitumba pona nini pressé
pressé na kimutema mabe. Nalinga nzembo mon frère na biso ayemba. Nandimi nalia lipa kokauka kasi na kimia na motema nayoka donc nandimi nalia nanga lipa nanga okauka na ba nanga to lipe na lipa kokauka to melima alobo pian to lali pongi kimia ke okende ko boma place moko boye ba pesio mo chweke oyo lie soso ole miss girl ole nini soki nini olia wana omoni ke non yondo lia kitoko mais source provenance basic ya mbongo wana eza ya mabe. Abonnez-vous abobo nalinga bino mingi nalingaka Yesu mosekano Yesu libebi nalingaka makasi Yesu yango ninyango kabolanga na Yesu mafingo yo toninye kabolanga na Yesu babi ata mafinga ata nini lo te kabola belvi na nzambe na lo te tika okitisa belvi azo continuer aza ko avancer. Allez, avançons dit. Je vous love. Nzamba pambola bino partout où vous êtes. Oh, la mignonne, la